Matondo bandeko balandi émission to kanisa mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote particulièrement na bandeko yonso ya Mwanda kuna tomoni bandeko ya Kindofula bandeko ya Mwanda village bandeko yonso ya eteni wana po nini te Congo central mobimba bandeko ya Katanga bandeko na biso ya Nord Sud Kivu bandeko yonso ya Goma mituna na bino bolembate boko bakokomela biso tokosala mokolo oyo toko yanola bongo na ba préoccupation na bino bandeko na biso ba machwaniste na ngambo ya mfwa mbote na bino tokoba etumba elonga yali elaka mfumu kimbangu ekoleka te soko ekokisamite mbote na bino bandeko yonso pe ya libanda ya mboka obokolandaka biso bongo na nzila ya internet tolobaka biso liboso na bino ezebe kobunda kolamusa conscience ya baindo oyo esila kobunga na banzambe importe so vrai tango mosusu ekotungisaka bongo makanisi ya bandeko ndenge tokolobaka banzambe importe ingeta bosembo zena na ntina te bati yango bizeuze upelo kutata soko bakotia malase kolumba besolo nango mabe ya lokuta nzambe azala na ino importe te tokolikia bandeko mosusu balobi ndeko ndombele tosepelaki na mission yebosaleki bolobelaki bongo mingi bonzambe ebongaka malamu bolobelaka bonzambe me mingi bozeko simbaka politique ingeta tokotika ndambo te tokotika moko te makambo bizaleli ya bonzambe ekofanda besoko bayi politique ba du conscience yango bokomona soko biso tokei sur le plan spirituel totalissime homme politique azebe akolala yango ezeko tongisa biso sime tosukuma ba homme politique po bangonde baze basimbi mibeko balobi tozene ta laïque mebe bango wana bato basimbi mibeko yango babimisaka yango état chrétien ba fête o eze respecté na ba calendrier eze kaka be ba fête ya ba Christo ya ba christianisé Pâques Noël na ba fête ba Valentin kota soko le mato ala ki talaïque ba date oyo eze importé yango wane koti na ba calendrier jour férié chômé payé mais oyo ya biswawa fumu kimbangu histoire vraie vérifiable oyo alobaki na ntina ya biso bayindo te wana na date ya naissance na date ya mort na date yonso basé na ntina kutu te bakanisa yango bomonaka soko to simbi moke bonzambe to sukumi ba homme politique to sukumi ba homme de science po bango pe basé ko ya on dirait ko sopa mai likolo ya moto o biso to ze ko pelisa soko biso to lobi bankoko ya biso basalaka quelque chose basalaka bien biso bazaka na biango posa évolution bandaka na bankoko na biso na Afrika na berceau ya humanité civilisation yonso et du misisa nango epai na biso tango tolobaka Égypte ya pays te ya lelo o bakati na ba conférence de Berlin te tango tolobaka Égypte ancienne yango wana boyindu yango wana Afrika soko biso to tangisi bankoko ya biso basalaka ebende basalaka élite intellectuelle bayeyi na mai na cerveau ya bana po baloba bankoko na biso baki ba sauvage bankoko na biso il ne faisait absolument rien bayebaki eloko te bazali kotambola bolumbu balataka ba corse d'arbre écorce d'arbre nini oyo bankoko ya biso balataki nzete yango ekenda wapi te bakoko ya biso batambolaki bolumbu yango batongaki bandako ya ndele mais civilisation yonso oyo ya makasi bazali kolobela ya Afrika banani basalaki yango Égypte ba pays ya Maghreb wana
et y après na ba guerre ba conquête ndeto kitina se mais aki au départ aki biso na biso homme de science ça y est ko détruire yango tango yonso soko toko teya bonzambe toko simba homme politique totalisi nzila toko simba homme de science totalisi bango nzila pour ensemble bizaleli misato wana nde ko sala botombo ami ya bato. Mais comment voulez-vous to yei to fandi na émission to lobeli bato to landa nzila mfumu kimbangu sans to sala allusion na ndenge nini bitumba et tellement na eteni ya est ya République démocratique ya Congo. Est-ce que to yei to fandi to tei bato yakimpa vita ndenge batumbaki mais sans to sala allusion na ba vaccin empoisonné oyo bakobwaka kana na mabele ya Felika. Mais mosala yango wana yonso te motambo yo ezeko boma basali motambo ya molimo basali motambo ya mosuni na motambo ya molimo bati évangile bati religion ba religion importée yango kangi devient baindo na motambo ya mosuni esika penza nde makambo lisusu mafandi misuni ya baindo ekoma coloniser nkisi ya nkasa esimba lisu banzoto ya baindo te po banzoto na biso koma coloniser na bankisi na bango na maye na ba produit na bango tokolobela biteni wana yonso bande ko balandi tokolikia na bamanaka mosusu eleki biso to denonsaka nakopesa ndakisa moko tango bandeko batunaka ngai ndeko Ndombele bato yonso bayebi boye mais bino soko boye na plateau bino bana ne songia nzila bino boko kendaka na ndelo mosusu topesaka bango mingi ndakisa moko ya mwasi akenda na sanza po akendaka bilanga dimanche mais ce que kaka ndakisa moko nde alaka te bandakisa ebele tokoki koyeba mais toyebi mabe tokoki koyeba mais toyebi te bisika yonso touti bato yonso balobaka yibwa zendoki soko yibwa leli moto akokufa soko yibwa leli faut bobengana ye il faut bopamola ye aye koloka na bakolo na bapasteur bemina pasteur bemina professeur nayebi te classe yonso okoleka bo église ibundoki te meta mosu biso liboso na bino tokoloba contraire ibwazendoki te nanya pesa kindoki nanya leisa kindoki ibu aze ndeke ya butu ndeke ya molili. Alors on a ba faculté yaze na yango ba pesa ki boyebi pe ko mona mai boze ko mona misu na aze na lolenge mosusu ya bandeke bele oyo to mona na mokili ye ba pesa ki ye makoki ya bomoi ya ko mona maye ezeko leka na nkuku ibuso kwa aleli te po ye moteko lia ndeko na bino ye ta ye ko boma. Mais ibu ayaka kolela avant likambo ekoma ayaka ko prevenir ko yebisa bino ko ngandenge na tambolaki na ngana butu na monike moto bino bozeye ko belisa maladi wana e batami na nzila elongo banite moto wana soko bo prêter attention te soko bo sali na lombango te bokozanga ye aye ko annoncer ko avertir bino. Mais comme si bino mi balé non m'averti en vaut deux. Bongo yibwa sali bino nini. Te makambo ebele to yebi oto kanisaka pe ko yeba ezala ko ezako détruire biso ezape to yebi na inconscience. Ba marche salemia wana mboka. Balobi ndeko Ndombele ndenge nini bino bo bundela ka peuple. Maintenant au peuple azeko bimana balabala.
bino bokomi yusu ko contre peuple yango balobaka la voix de peuple c'est la voix de Dieu. Bande ko bolanda biso sans tendance sans parti. La voix de peuple c'est la voix de Dieu. Quel peuple? Peuple manipulé? Peuple inconscient? Voix ya peuple, voix ya nzambe, peuple ya tambolaka na kokangama na nzambe. C'est-à-dire, tango baze koloba, voix ya mwana oyo, voix ya papa na ye. Mongongo ya mwana oyo, mongongo ya papa oyo, mwana ya lobaka yango papa na ya salaka. Mais pour papa, a considéraka mwana wana. Pour mwana wana, azalaka na botosi ya malonga na papa. Yango soko, mongongo ya mwana elobi, papa fwa kokisela ye. Mais, voix ya peuple nini wana oyo ezeko loba oyo kozala voix ya nzambe. Peuple inconscient. Peuple asali makambo na kwiti ya zododo. Peuple ba manipulé. Voix ya peuple wana voix ya ba politicien. Voix ya nzambe te. Bolinga te to ndima oyo bino bokanisi to oyo bino bolingi biso to ndima. Te. Biso tolobaka baindo bazé na pongi. Baindo bazé na pongi. Oyo pongi wana on dirait bakisami na kwiti ya drogue. C'est-à-dire ata osukumi moto atelemi akokoka kaka na eno kotambola te. Il faut du temps otia esoko mai na motu. Yango mosala biso to salaka. Yango mosala biso to kosalaka nuit et jour. Politique et kangi baindo finalement toze koyeba te oyo ezeko leka na cerveau ya baindo et inconscience wana te trop c'est trop. Trop c'est trop. Balkanisation ezeko beta porte na République démocratique ako. Eze loko yo sengi ensemble to fan de la yango. Banso to tia yango na mesa. Mais Soudan e kabwana te. Soudan e kabwana na miso na biso. Ba africain basalani. Est-ce que Soudan e kabwana na volonté ya ba africain ya ba soudanais? To Soudan e kabwana na volonté ya ba impérialiste. Bango moko ba soudanais ba koka kolobate. Ba dirigeant Union africaine et Coca Cola même Union africaine. Union africaine ya kapeka et logo ya Union européenne. Ba marionnette na ba marionnette ba tondi. Ndenge nini biso to bengi Union. Parmi bato ba kotungisa République démocratique ya Congo, Zambia se figurait, Rwanda se figurait, Uganda se figurait. Bamboka mosusu. Lobi to kozala malamu na Angola lobi to bebani. Ndenge nini to mibengi na Union africaine. Bandeko ya ngambo ya mfua. Soka zeko boma ndeko na ye oyo bazalaka na Union ya ngambo ya Kinshasa mawate. Refoulement soko bazeko refouler ba Congolais ya Kinshasa na Angola oyo kimawa. Soko imbo akolia. Mais tolobito zena union. Te po nini. Mais principe est divisé pour mieux régner. Et c'est installé. L'opposition peut pas installer yango. Te ba dirigeant basé wana entre bango. Basé ko seka na semblant. Na sa motema motora motaze ko tala. Oyo kuna ba kotela ka pana ye pour ba attaquer ngai. Oyo kuna bomba ka rebelle oyo attaquer ngai. Oyo kuna. Te. Sans bon Nzambe. Bato bayebi ko se décider te. Bayebi ko se conduire te. Sans bon Nzambe. Bato bazeli sous ten organe ya décision. Moto azé manipulable na yebite. Yango baka et tamboleli mode de vie ya moindo est comparable na ya moto liboma. Moto liboma zangi décision. Akoki pe a s'opposer na eloko moko. Maintenant soit s'opposer
na inconscience. Même là, on tiki après 30-40 minutes, au yé nango lisusu, accepter ango pas exécuter. Tia a s'opposa ki nango, tia a tchaki makelele na ukenda te, a yebite pourquoi boya ki a yebipete. Ngonga moko soko eleki o ye kaka, o duye, akeye siko a boya ki kokenda. Il y a 30-40 minutes passées. Mais yango, eze ko sale manabo mo ya baindo. Moindo a yebite sika sali, et sika bolamu bonheur na ye ko ya. Yango bato batondi na église. Batatone. Moindo a yebite sika bonheur na ye ko ya. Yango bato batondi na kelasi. Batatone. Moindo a yebite sika bonheur na ye ko ya. Yango bato batondi na politique. Batatone. Ok, une église, bato batondi à la recherche du bonheur. Ok, na betelo, bato batondi à la recherche du bonheur. Ok, na ngambo ya politique, bato batondi à la recherche du bonheur. Moindo a yebite, bonheur na ye ko utela wapi. Oyo ke une telo. Te aze ko soko plus de 22 ans, il y a études. Tu as sa na licence. Espoir en a ye. Asena moi ba référence na emi bale misato. Talentel tango asili saka classe akenda ko sala na banque. Talentel tango asili saka classe akoma directeur quelque part. Référence ezalagate ba milliers oyo basili sa ba classe, ba milliers de personnes basili sa ba kelasi. O ba fanda na ndako basala ba cabine. O ba songa sous charge ya ba parenté. Ba zoka kaka ba échantillon. Montaze ko teka nkwanga. Tant soupe kwanga wana ye pa sombi yango quelque part. Peut être ki saba kwanga na ya mabe. Moto moka ze ko teka madesu ya ye ya yana e kemba. Oye ko sisa ka mankala na nkoni. Adjumwa madesu ya malonga ya pete seme ki zilanga ati liboso ya madesu na ye. Soko oye mama madesu ze pete aponeli ombu mamoko meka tango tina lino e koti obia tilanga ba kopo misato. Motema na ye sanduku. Échantillon. Échantillon. Combien de milliers de personnes ba kosili saka na licence, na doctorat, na graduat chaque année. Boni ba jwaka misala. Te etelo mobimba 22 ans ba yebisa yo soko sili soko sala demande d'emploi. Demande d'emploi mokanda moko. Soko ba accepter mon kanda wana yo vie bongi. Bato pe ba kei na église. O ba ke ko tatone pe na ngambo ya église. Prier sans cesse. Po mikakatano mikweya. Po pauvreté oyo eze démon moko. Pauvreté oyo eze ba démon de famille. Pauvreté eze ngeli eze ba lien. Eze ba coutume. Eze ba bato ya quartier mama lopango. Kuna oko sala jeune prière curieusement bisika wana yonso bato baze ko kenda ko tatone baze ko soutire ko sise bango lisusu moi pe de makoki oyo soko balaki mayele elinga kezala facteur ya ko organiser bo moyina ba moto ko sambela moto ko buka mabolongo ba couleur mabolongo na bango koma ba couleur bino bo mona kika na video wana ya motuka ya pasteur wana ba jeune na bango koma bongo même moto fukami. Pour un peu plus tard, comme on a dit, soit aventurier. Pour tatonaki. Qu'on a peu bako jouate. Bako yako kote escroquerie. Pour bako yako comprendre que eze faculté yako bongisa bangote. Bato batatone. Moindo ayebite. Donc comparable na moto liboma. Ayebita salanine. Ayebita kenda wapi. Na fulu a koti ya juina na terrasse maizeko kolega na kanivo a koti ya sokoli yango ayebite asala nini bati abiso ba cerveau moko to ebite te bato bandeko balandi tozonga na bokambe ya fumu kimbangu molimo ya conscience ndeko la tabiso bato bazena oubli facile. Courte mémoire. Makambo yonso ele kaka. Soke leki lelo lobi Congo la bosani, moyindo bosani. Eleki lobi wana ba bosani. Mais est-ce que na mokolo ya lelo
esengelaki bato bamela pema religion africaine amela pema po ya kolakisa bato vraiment to po ba faire comprendre bato ke christianisme ezala importé christianisme e massacra ba hindu te tokutani na sorvo ya moto liboma tokomi na impossibilité ya koyebisa ye il faut sokola mai ya peto tokomi na impossibilité ya ko faire voir ye valeur ya elamba ya peto ndenge ka tolatisi elamba ya peto akeya baluki nango na potopoto akoti nango na fulu parce qu'il faut to mela pe ma poto lobaka islam elandaki pe kulutu na ye Isaac ndenge Isaac a se comportaki donc christianisme ndenge se comportaki ndenge Ismaël islam yaki ko se comporta bateki bakati motu ba piye babomi est-ce qu'il fallait ki to bimisa misisa po ya ko limbolela yango bato bo sambeli makasi nous serons la tête et non la queue mais osemu kila osemu touté oko defi saka soko defate mais toze ba defi ya libela tina ba continent na biso ko defaka est-ce qu'il fallait ki to bimisa misisa poto limbola makambo yo bankoko na biso bazalaki na équilibre bakoko na biso bazalaki na bokasi po ba se ressources ki na ba vraie valeur na bango po ba s'attacher ki na misisa na bango oze milimo ya bankoko na bango est-ce qu'il fallait ki to sila mpema po ya ko expliquer makambo yo vraiment te to komi ko luka ko ya ko lakisa moto aliboma bolamu to ze ko kumbela ye te fola ta sapato poko gonya tanzube o neko kota okokota na fulu te bilei bazwaka ngo na fulu te eze bilei ebeba te mutaliboma mona kande kuna nde sika na ya malamu ya kujwa molia pantalo ya sika ke ya kati yango lokolo moko afandi nango na poto po yango nde molimo mopayo eze ko sala kati na ye mabe komaka malamu pa ya moto liboma malamu komaka mabe biloi na sani ya malonga kolongola tiango na sachet akeko tiango likolo ya fulu alela wana sens normal akolata le lamba te akolata ngo na sens contraire akokenda simbi fufu apangusi yango ne lamba fufu eteba ya salite yango difficulté to komina yango makambo ekokaki ko enseigner facilement ba hindu Mouinda zeko tala mazeko mona te. Okomona ba chantage. Totali to pesaka to sala rétrospective. Ya comportement ya église catholique. Na 2016, bozena ba vidéo. Bokota na ba mwangisi vuva mu TV. Bokomona 2016-2017. Biso to tswaka tango ya ko dénoncer ba méfait ya catholique, ya église catholique. Toloba lukaka bolamu ya peuple congolais te. Azalaka confusionniste. Église près de l'opposition. Bolandia wana ba etando. Cardinal Ambongo wangana jip. Oyo présidence de la République. Natango ya président sortant Kabila ba pesakai. Lelo balobi yango na media. Même tia lobaka zwa jip balaka kai to lobaki yango na pene ya président Félix Tshisekedi. Te balobi adwaka. Baba qui se lie sous deuxième Égypte. Donc il y a liboso adwaka soit disons mosali na nzambe. Oyo ye moko zena ba million ko kiasomba ba jina ba so ba jip yango ata 15. Ma wangani ba pesaka yete président Félix Tshisekedi a pesi. Mais bango pe lisusu tango ba yoki eloko na lobaki yango na pole. Bon, ce n'est rien, ba juli sous jip mosu ba bakisi. Mais moto wana po accepter ba jip wana ya bato ya bengaki ba médiocre. Assassin, auti ko boma moto. Oyebi kaze assassin bomaka. Aye ko pesa ba cadeau. Mais ndenge ba kote ya ko kyo simba yango te. Eze ya makila te. Eze bo soto te. Cadeau ya assassin. Eze souhaitable. Ba sengi yango na mongongo ya konganga. Cadeau ya assassin. Cadeau ya moto bino boza koloba, il faut kenda CPI. Awa ya pesa ki ya yambobo wangani atindi ya mibale obo koka koloba pe ko tinda shute esi to djui ya président a koti wana masumu na to ko djua te ba djui
catholique. Catholique. Est-ce que na eleko yo catholique a kokai ko pesa lisusu leçon na bamboka? Catholique. Aze ko luka kotia ko pesa ba solution na République démocratique ya Congo. Mais basé na ba problème sérieux. Basé na ba sérieux problème. Il y a pédophilie. Oyo ba yebite ba kanisaka même pas ko arranger. Te wana il faut tonganga lisu poto s'expliquer. Il faut to joli sous temps. Bino moko posé comme on a te. Catholique wana abomi conférence nationale souveraine. Catholique wana yemo ta détruit programme ya kitoko ya retour à l'authenticité. Pote élite intellectuelle otobia ka beko boma moto. Nesika bato bazeko pelisa moto ya révolution, moto ya lobiko ya bato. Bango moto baki ko tromper Mobutu lo ba retour était mal ba recours. Mobutu a renoncé à retour à l'authenticité, a écolo ba recours. Élite intellectuelle wana ba yeko tromper sous président Mobutu. Nesika balobaki sangolo zaku, molimo mobimba. O yaka kolata bato po ba misa la mosala, ya bopeto, ya ko peto la njonga njinga kinzungidila. Balobi te salongo. Te salongo comme eloko mosusu. Ezalaka sangolo, eze molimo. Tango bengi na ndenge mosusu bengi ete. Suka nango. Mama na bango ayaka ko écraser catholique yei. Akumbi président Mobutu na primakuria. Nzembo ya papa Verkis ezokisa mitema ya ba catholique. Mais catholique soit disons yo luka ke veille ya bato. Woneza ki nzembo ya kwa appuyer. Nzembo wana na yo ayo na komitunaka. Mais veille ze mateya sujet à dissertation. Nkisi ya bankoko bango bandimaka te. Banjelou yonso mindele. Maria mondele, Jésus Christ mindele. Mais côté ya diabolo batie moto moindo, injustice aboye utandewa. Mais eze mituna. Oyo chaque jour bandeko balandi soko la muki na tongo bandiko mituna wana okomi conscient. Ola muki na pongi ya kwiti sika omoni peza nzila ya kotambola. Bo ça l'exercice bo twa kaka na ino nzembo yango ayo na komituna ka lelo na moni pe mwana na ya papa ki amwangana abeti yango lisusu a remixer yango bo yoka na ino lo yembo wana. Boko mona que église catholique cardinal Malula azalaki na tina te ba excommunier ye. Mais mobeko excommunier wana e utaki na Vatican. Po moto yembi nzembo ya conscience amituni. Biloko yo batruvaka mondela yaki alo bibi ke ko bankoko na biso bondoki amemi na ba mise na ye a remplacer bikeko ya mindele lelo bato ba respectaka principe ya enfer na paradis kasi moto amina pona na ba illustration wana te reposo moinde zalaka mabe moto fo amitia hydroquinone yango to mituni. Est-ce qu'il faut tonio kwa mapo ya ko conscientiser bande ko bokolanda kabiso te toze na di mal ya ko s'expliquer ya ko s'exprimer ya ko kota na ba cerveau pour nini ba verrouiller ba cerveau programme installé par l'homme blanc aya déprogrammé ki boindo na kati na bino a déprogrammé ki boindo a formaté botikali na ino vide. Si ma installé programme na ye. Programme wana bandi ko installer ngo wapi? Ecodim maternel. Moto yonso soko lobi tata nzambe. Yo moko na conscience na yo. Soko ose inspirer kaka ezala na Corée ezala na Bible komona ke tata nzambe wana yo moko kopesa ye couleur ya pembe. Yo moko kolati sa mandefo mulai mandefo ngope ko la couleur ya pembe. Mandefo nzambe ya pembe. Yo moko kofandise na kiti moko yo moko na makaniso tie kiti yango ngalaka minde pelaka makashi asimbaka nzete. Yango na formatage. Bakoko bayebelaka nzambe ndenge wana te. Bakoko bayebelaka nzambe na nature. Mais lelo bino bo représentaka nzambe moto. Plus grave le quoi bayebisa bino na christianisme
Yesu pa kenda ko fanda na droite na bino moko subo zwa kiti moko ya Yesu bino moko bo bongisi yango ya Yesu bo tiango mo kita nzoto mikie par rapport ya taille ya moto tourna film wana nzambe naka mo nzoto minene ba taille neti ba Abraham na neti ba Noé Eli aga mo mokuse bino moko bo bi ba taille bo pesa na bato wana mais bo pesa ka bango mindele po ba kombo wana pe bo yebi ke se ba kombo mindele po die Yahweh akoza moindo ta Noé Abraham akoza la moindo ta verrouillage wana moyen makambo moso ya kokota ezete yango toze ko bunda nuit toujours liboso na bino pona ko deverrouiller tola musa makanisi ya bato nzete yonso ekolia ekobikela kana misisa na ye nzete yonso boni kaka yo moindo folia kana misisa ya basusu te confusion yango wana mpasi yango wana mikakatano yango wana bomo ya baindo toyebi ko se retrouver te moto atangi etelo lobi akomi charge ya ba parents na 40 ans moto telelo atuna ka fufu pa ya baboti na 40 ans po nini po asilisi classe azena ino na mosala te parents wana tie investisaka na likanisi kaka un jour mwana nanga kokoma lokwa azena référence échantillon na ye le lomboka oyo ezena observateur ba producteur bazete na formatage wana olo poso pemba salaka poto a confirmer biso que to komi penza bato maboma tango to resonaki mabe nde malamu nde mabe a confirmer bi ingeta bato na rendre bango na état ya folie c'est-à-dire moto oya salaka na kalina na tango wana ayena lopango apikoli matembele apikoli pondu ayena fleur rose atwa ki pa ya mondele fleur wana pesele ngo mobeko chaque tongo mai chaque pokwa mai sokwa ya kuti ndenge kuna bangangiri ye ndenga chaki mai tena na mbe na fleur alors ndenge yako ngangela bana na ndako esika mondela sepela ka baki bravo na komisi moindo liboma nini moindo achaki pembeni na ye utala eleko ya bankoko nkisi mino oyo kosunga ye yango bo pito salaka botante po nkisi nde ezingeli moto na molia oyo moto atipene na ye alaki nkisi lumba kosu ya mbango jwa manchuri chusukuna kamona mafuta mbila pesa mwana lutu moko ekimi mwana sali forte fièvre na butu panique te jwa pataka sakula kuna nyema yango misisa nyolisa mwana na nzoto na tongo yo tata ndeko zai na douche oki mwana déjà abandi ba va-et-vient fièvre sesilaki oyo nini etungisi libumu zwa kula nyoka kuna chai njonga njinga ya baindo ezalaki ntina mais loposo pemba ye a s'imposer akomisa yo fou akomisa yo liboma o déraisonner a déprogrammer yo yango kobokomona aye ya dwi moto alobi yoko kenda kosala rebellion ko atakele na este na Goma moto wana zena tango tatuna metango na bandi ko atake kiju ya hiyo tote ya makila ya bato tango na zeko beta kiju bao bazeko kufa ba français te ba belge te ba américain te non plus oyo bazeko kufa wana bandeko na nga baindo ngai na zeko miboma te a réussisaka au départ moïna zokoka ko se venger te po na soi-disant ba de Dieu bate ya moindo babeti yo mbata na litama ya mobali pesa na litama ya mwashi bongisa lisu mbata babambola litama babambola lisu mbata mosusu
Loposo Pemba réussir. De génération en génération. Asala Kalisou Boka cité. Bino moko bo reproduire. Bambeba na bino. Bino moko bo reproduire. Berero na bino. Bamefe na bino. Rien ne marche. Bon, mais politique. Aïba na yembongo kenda ko bomba na mikili ya poto. Malgré bako confisqué. Malgré bako kanga ndenge bakangaki. Na bilekoleki en 2016-2017. Bakangaki ba voir. Ya ba généraux na biso. Et le kaki na etando. Ya général Tango Fort. Ya général Kanyama. Boyo kaki ndenge bakangaki ba voir. Mais lelo, ba politicien ba koti lelo. Basé ko ba ko kenda kotia. Mais formatage basé nelo ko mosuba salate. Tango yonde kolandaka émission ndeko ndombele botale. Tango bolandaka nesonganzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola. Et Siliki Sakabino? Mais ce que Siliki Sakabino, c'est que écoute verrouillage. Écoute mbeba, oh mondela tika na cerveau na yo, oh reproduisa gayango de génération en génération. Ngala na histoire moko, son frère to bandiko benda suka. Tango biso toze ko tanga. Tokolika to aki na première séo, to passer ba deuxième. Malgré tout ça, penza chance à kotanga côté. Moninga moko akei ko la mécanique. Tango wana mécanique ya Renault 25. Et aki loko moi Renault moko sophistiqué et soko kangi porteur bien te lo baka moi biloko mo ya ndenge wana. Alors mécanique ngo yaki penza mingi te. Nini ba parents na biso bazé ko na biso na ndako. To se méfier na moninga wana. Po moninga wana alingi était loté alandi mbongo mbango azena conseil akopesa biso te akolinga biso pe to bebise telo netiye ako encourager biso te to silisa betude na biso to sala ba université biso to évoluer a humanité ndenge bomo yalaka moninga wana biso to tikalaki na ba 4 ans mais ya salaki 4 ans te na mécanique akendaki na deuxième année à maîtriser mon salaire na ye c'est-à-dire biso to ze na ino bana ya été l'autre dépendaka il faut parents après ça à préparer la rentrée scolaire il faut ba parents ba pesa mbongo minerval yonso ba ko senga na bekol o yena billet de vacances o yena soko na rapport pa ya ba parents pour ba pesa yo mais yena 2 ans abandi ko se déplacer mon salaire même na Lubumbashi akei ko dépanner ba Renault 25 kuna mon salaire même tango ba société mosusu comme ko comprendre que c'est une tête bien faite na domaine ya mécanique ya ba Renault ba comme ko luka ba engagé albi na zena tango te kuna boko exploiter ngai na lingina za indépendant c'est-à-dire il y a comme qui responsable avant biso et biso na inoto silisi même pas D6 bino bo baka soko bac na noto dju yango te il y a comme responsable na lopango na bango ya famille et ko kota ndako moko na ba parents il avait moins de 20 ans tant on a zeko bisa bino li solo moins de 20 ans abanda ko tonga ndako na ye aluki pe sika kende ko sala misala akutani na architecte moko bon ngai na natala espace architecte nga bibo c'est bien bon otonga pa na bino mais ngai ozena no trop jeune na pesa toli ngai nde na sala ka misala na zoka pe ba kope ya bateau bateka ka ba terrain eze malamu sombe pa na yo ko otonga na lopango ya famille okozala toujours na ba problème lobito sima lobi na libote zelo pango ya tout le monde ah c'est bien bon ozena combien linga ko tongisa ndako na zena boybo to évoluer aze ko koba na wana biso bana ya été c'est-à-dire so na ye biliana no berité o vimbisi longipo o uti kelasi soko basengaki soko 1000 francs tango wana soko combien oyeye pa ba parents et biso tangaki mingi na tango wana toze ko futa etel en franc belge mbongo basengi oye ko senga pa ba parents ye a sombi terrain a bandi ko tonga c'est-à-dire
tozali koloba yango te po kosomba terrain yango te bonheur à vie. Mais tozali kolobela sens ya responsabilité. Azaki na moins de 20 ans akomi kozwa charge lokwa ba parents baki na vie ya malonga te po kende kosala pe mécanique po se décidaki toza okende te lo baza kobenga na biso ngana okende na ngai sute na ke koyekola mosala. Mais ye moto akomaki ko dépanner tango asali garage abendi baleki na ye alobi ngai ya na bino soko na se retrouver po na zwaki décision botala baninga nango balandi via etelo nano bazwi diplôme te baze bana basengaka moteke pa ya ba parents basengaka mbongo yoso bakosenga bango na kelase pa ya ba parents mais ngana ze ko futa ngana komi ko tongela ba parents ndako ngana komi ko rendre ba parents nanga vie heureuse. Et c'est matière à réflexion. Tu peux cet exemple était pas na ye étant individu mais tu peux si yako ye ko la mosala tango yo moto adwaka pona ko tangue telo imposé par l'homme blanc eleki molai mais ti atangi wana azeko demeurer ko sala élève mwana ta silisi université élève ako kenda ko défendre ba travaux et fin d'études na ye na mikanda bato musuba ba comment nzoka ye moto soi-disant akotaki na université na bonzambe te mondele a réussi saki ko komisa biso bato ya maboma tout mona malamu mabe malamu nesonga nzila baye kote ya bato nini tozongela bonzambe ya bakoko na biso baindo to batela ba valeur ancestrale na biso to batela mabele na biso bato barobi tata oyo azalaka ndoki nalingaka fumukuso te adeviaka bato omone sika mondela gagné tango yo kaka tokomi komona malamu mabe malamu omoni moto malamu oyo ayinisio na bankoko na yo oyo akata yo maboko amema yo na boumbu me moto yo ayei koloba na yo kebela moto wana ye moto akataka yo maboko ye moto akataka yo kingo ye moto apiaka bomengo na yo obengi endoki loposo pemba gagné ba homme politique boya ko investir pa ina bino ba investisseur oyo bobino bobengaka tango tomonaka ba homme politique baze ko ya ko benga ba investisseur baya mais bango ba l'équipe investisseur wana na misolo moto moko bazena na 57 millions 57 millions investisseur wana tango so ya na 1 million 500 1 million 500 000 mais il tango so ki 57 millions investisseur ki wapi asombaki appartement na mikili ya poto investisseur ki wapi asombaki ba immeuble okofanda nango ndenge nini déprogrammation formatage ya loposo pembe a rendre biso ba fou bato ya maboma bandeko balandi toko solola sujet est très vaste très vaste mondela longa ki biso po aranda biso bato ya maboma alongola biso sens ya bomoi mabe to koma komona malamu mabe moto préféré lo na fleur soko yeko tala ndeko ndombele to kendaki pa ba parents ndeko ndombele kuti papa na ngai azeko balola bilanga poti ya matembele yo moko ndenge zeko bimobi bongo ndenge na mona ka ndeko ndombele vraiment père na ba fasala ka bilanga mais bien te mais soko yaki kokuta tata na ndeko ndombele azeko tia fleur asimbi arrosoir likola fleur yo moko ndenge keobi mais tata ndeko ndombele za vraiment évolué opna ba père la saki ba simba malade tala ndenge azeko entretenir fleur wana formatage ya loposo pembe formatage yango to yebite ko transformer to yebite ko sécuriser mabele to yebite ko tia ba ceinture de sécurité na mboka oyo motoloko la fumukusu bato babengi bango ndoki bato batelemela bango na ba compagnon de lutte nga na kamwa bokolimbisa c'est vrai to komi penza na suka mais bolimbisa na lo ba eloko oyo nga na kamwa namona papa na biso ne mwanda semi longi en Congo akenda église na ndeko na biso lenga nkoi église mais papa na biso
Longian Congo atikalata na seconde te ko accepter mon sala monene ya ne songanzila fumukuzu kia muzala mpanda na ngola. Est-ce que vous pouvez comprendre? Soko même lit, soko même idéologie, yonso kolongola bato na botaou na bolema na boyauli oloposo pemba kumba. Mais a préféré à kenda église. Matikala ko koma malamu te ba preuve bino bande ko libanda boyebi. Ata bolingaka te bo sembo ngolo bama epesa kabino kanda mais boyebi na epengle loko na suka ya manaka po na manako ezeko ya toko fongola lisusu. Toko fongola lisusu makambo. Oyo ezeko la kisaka loposo pemba longa po a balusa sorvo na biso. Tozeko luka ko tambola par likosi. Likosi nde koma liboso te. Tata kelili kona satiaka miso liboso po etambusa. Motu etambusa nzoto. Mabe ekoma malamu, malamu mabe. Mabe ezeko évoluer mbango du engrais chimique. Bolamu ezeko souffrir na malnutrition. Na malnutrition. Bato bazeko mona mabe, mais bazeko embrasser yango. Église ezeko décevoir bango. Ba pasteur ko matela basi na bango. Ko sakanela basi na bango bana na bango. Yango bato balingi. Oyo yantina. Bazeko tu ko financer misolo po étouffer yango. Tozo accès facilité. Bandeko balandi bo souffrir to kabona po mokolo mwalelo etanduze ngonga. Tokozonga mituna na bino bolembate bo komela biso. Bo s'abonner, bo partager mes missions. Tolongola bo lema wana ezingeli bayindu. Tolongola bo ta wana. Tolongola inconscience wana. Ko bomba image yo te. Tango yo tali, tamusu yo koka kote ate po tinda melaka yo te. Po kombanga tango mosusu na ino makambo yango. Mais comprendre que il faut ça la ngo na moto mosusu. Il faut le kisela ngo ndeko mosusu. Tolongola na ino zone d'ombre wana o ezingela ba sorvo ya bato. Tolongwa bato ya maboma. Toyeba ke balia kana fulu te. Basokola kana kanivo te. Balata ke lamba ya bosoto te. Esika toko défendre ma belle. Esika toko zonga bana ya tata ke lili kolona se. Esika toko valoriser ya biso ba prophète. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka Yesu matondo.